africain parce que ngai beret rouge babenganga na ba Mali babenganga na ba donc tant na mona yo kutubo na mona mbala moko ba noko na ngakuna on a ko éviter ba problème parce que héritier a raté un décollage mabe za to encourager mutu kaka na mabe wana tandis que za mabe ozomona héritier c'est un bon chanteur. Héritier a pesi mingi na maison mère oyo tango sali makamuna il fallait qu'il a brûlé ma kasi automonité massa héritier aza grand artiste na mboka oso tozotanga ba jeune leader tokotanga héritier to comprendre tanga ka epekaka non tanga ka epekaka mais to tanga ka na nengo il fallait qu'il pas to tanga pour héritier arrêter décollage c'est quoi le babeko mais aujourd'hui insister à arrêter décollage mais ça l'a bien arrêter décollage tanga lungwa ka maison mère sans niveau ça la anima kwakala liste na bino ya ba vilaine ezobima na ça la liste ya ba vilaine ba anima kwakala ba grâce mbizi ba grâce tembo ba mida la taylor be pave moro gugu gaga nazo ya na ça la liste na bino nyonso na ko décortiquer ba face na bino ba vilaine wana nazo zo atia on ça l'expertise pona banda ko étaler bino botikela ngata. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement na Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Rolanda politique ya bien, Rolanda musique ya bien. Parole de Rwanda ka parakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, lieba zokate. Apusa na pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check. Culture d'excellence au rendez-vous, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir de partout. Ça dépend de laquelle vous êtes en train de nous suivre. Votre émission Info Perso présentée par votre amiral Tchomale King de la presse, mesdames et messieurs. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui parmi mes confrères Beret Rouge. On va essayer de parler avec Beret Rouge par rapport aux actualités. Où ils ont circulé province de ville de Kinshasa par rapport toujours à la date comme officielle. Date c'est le 18 décembre. Tout le monde a date inoubliable, plus de 5 artistes Oyo, 5 disques, single. On va essayer de parler avec Beret Rouge par rapport à tous ces rumeurs qui ont circulé par les réseaux sociaux. Laissez-moi vraiment remercier mon équipe technique qui travaille vraiment au four et au moulin. Merci à toi Guissoloy pour l'excellence du travail, toujours sans oublier Exaucé Oasimi, machine à montage. Merci aussi à notre boss le grand Petro Dallas, JB Koumalou, un monsieur très charismatique. Merci aussi à tous mes partenaires vraiment qui me soutiennent de partout. Merci à toi, mère boss, qui me suit, Temple du plaisir depuis Paris, sans oublier Ronsard, Massamba, Boston, depuis sans oublier encore Odilom Ampouya, boutique exemple, la souveraine Régis Soki, Foumouyabele, le grand opérateur économique, mon vieux Chico, Mabelema, mais sans oublier Ombana Chako, Bakolo Mouvement, mes frères, tout ça toujours ensemble. Merci pour Nadi Colina Yamba qui ont sali vraiment tellement plaisir, il y a trop, donc sans oublier aussi mon vieux Peggy qui a les boss depuis Belgique. Je dis encore merci à Ronsard Massamba, vraiment sans oublier beaucoup de merci à mon frère Ronsard Massamba. Bientôt, on a dit vraiment beaucoup de bientôt. Cette fois-ci, bientôt on a vu ce Sili, Guissoloy. Donc merci aussi à toi, Peggy qui a les boss, Guilhem Mondo, Pontac, la Luanda depuis Luanda, sans oublier Kenny West, garçon de la ville, Lévis, qui était mon ami. Kenny West, garçon de ville, Lorette, compresseur depuis Paris, Christelle Beau, la femme d'affaires, Magali Watt aussi depuis Paris, sans oublier Lorette, compresseur. Je dis encore merci à toi. Patricia Chung, l'étoile filante depuis Bruxelles. Je dis bonjour à mon invité spécial, Beret Rouge. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour mon frère. Meilleur V. Merci pareil. Ouais, Beret Rouge, en tout cas, merci. Premièrement, merci Nayo Moutou Yaminga parce que la question est la réponse Karayangai. Donc, merci Nengo Yaminga na plateau Nayo. Et surtout, caméraman, pas dans la ciment. Voilà, ils sont là, garçon, mon propre garçon, swag en tout cas. Bonne année, na bisogno, surtout aux chances et Rolanda émission. Voilà, mesdames et messieurs, lui c'est Beret Rouge, je l'ai parmi des frères Oyo, travailler à la consoeur Karine Mokonde, la baronne. L'autre, en fait, ceux qui Beret Rouge, ils ont la rabachat, ils ont la défoncé parce que, parmi les chroniqueurs Oyo, ils ont bien aussi Karine. On va contact aussi trop dans Karine Mokonde. On va essayer de parler avec lui aussi par rapport à Mangamoutou Karine Mokonde. On a remarqué aussi Karine Mokonde a mis ses disques ou signal ou titre signé
molasso ozo circuler déjà bien la ville province de des gens oyo bazolo belelango Karine Mokonzi abimisi disque na temps oyo bandeko na ba artiste musicien ba mise aussi ba disque comment créer moi polémique Karine Mokonzi a provoqué ba artiste mais nous en a Béret Rouge mesdames je me suis là mieux placé pour nous partager avec lui par rapport à rumeur de circuler Béret Rouge bonne de kono Karine Mokonzi da baronne. Ouais, signorita super Tantine a vraiment super posé, la star internationale a vraiment posé parce que a travaillé qui dure, a travaillé dur, a été déjà dommage na mesa, mutuna mutaka ta parti na ye a sa comparé na wa dame parce que parti au lia il retourne de ça il recépèle ça auto passer ba fête. Donc Karine Mokonzi a uti ko boa ko pis na biso ya titre molasso auto benga mi Karine mi Mokonzi en tout cas donc il y a ebele na nu yangwana to zalana na robandana ko pesa moi ba remerciement ba bonne année na batu oyo ba soutenir biso premièrement to zana victoire hein victoire eza centre ville donc to zana la crèche et pas vie na ngaya mvuki la crèche donc big manager o kutu na rotanga lisusu kombote ya représenter ya zala donc c'est ba zala donc place au espace au bayambi biso pas mvuki la crèche on appelle vraiment ba bonne année ba joyeux Noël nzamba batela ebele. On a toujours artistes et musiciens et on a ça vraiment beauté. On a un prêtre parmi les prêtres dans un pays là où tout le monde rêve d'aller aux États-Unis. C'est plus un secret. Idriss Chalako, voilà, Idriss Chalako, prêtre converse, c'est un béret converse. L'oué béret simple comme béret converse. Oui, béret convexe. Béret converse de Karine Mokonzi donc via Bisingaï Nazan examen kaka, il y a converse na converse en tout cas. Tout le monde bête va convexe à Kanda. Ba converse na makolo banana makolo ti na mutu donc convexe à bête ça. Béret converse donc wezaka musala ya son Félix Richard la ko depuis États-Unis prêtre nazo pesa mote parce que moni Karine Mokonzi zana bato basalaka. Ande wona ngai Karine zana bato basalaka o basunga biso ngana loba makambo ya Karine so na loba ngona na Kanda. Parce quoi na Kanda? Na loba ngona Kanda parce que bato ba humilier Karine fort. Bato ba traité Karine Numba, Karine Tchel, Karine Boyna Boyme. Ngala lobaka elo moke, baloba mabe me bakuta yo na mabete. Voilà donc Karine Mokonzi lelo so ngana lati ba chapeau ya ba Converse, ba body ba Converse ba jean Converse, tina makolo. Ezaka grâce ya Karine Mokonzi na bato yo balinga kai bato ba soutenir kai. Donc batalika ke Béret, il faut pe Béret à la propre parce que Béret a permis na Karine Mokonzi. Pourquoi pas Béret Rouge matos? Kalaming était dans Rokata, matos pendant na robeng sabino boya hotel matos ya sikeza ba matos ya pa mbate botika ngana komi mwa mbanga parce que matos ya sika dans la carte ya carton boromon na en tout cas Karine Mokonzi sika nzamba bakse belé na son Félix Idriss Chalako depuis États-Unis pourquoi pas na ba vie na ngani nyonso ba na États-Unis ba boya na tanga kombo bientôt boyoka ba prêtre nouveau collection ba prêtre donc on est là on est ensemble. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre lui c'est Béret Rouge, allez-y comprendre ces derniers habitants mais ça n'a robin à Béret converse parce que il est tout en converse mesdames et messieurs. On va essayer vraiment de parler avec ce monsieur par rapport à rumeur aux autres les Béret Rouge. Autour le bien on a Karine Mokonzi a présenté biso titre molasso na titre sous titre appelé c'est mi Karine mi Mokonzi. Tu es héritier ou atana be frère na biso abesi mi ange mi démon est-ce que mi Karine mi Mokonzi ça moi provocation par rapport héritier ou atana parce qu'il y a rumeur de circuler c'est comme si depuis Karine Mokonzi bando travailler héritier ou atana bazaki ba bebanaka ba kabona moi bien on permettre Karine Mokonzi à titre mi Karine mi Mokonzi ça crée un peu de polémique par rapport à mi ange mi démon un mot par rapport à ça pour la rebongisana no héritier ou atana Karine ba bebanaka te Karine ndati kara na héritier à se retirer pour éviter des problèmes parce que l'héritier a raté un décollage. Vous avez attend à l'oué pas ouéra. On se le boyau le but déjà m'a bien raté décollage bateau son héritier même personne héritier autrement comment on mange à décoller à ma baie. Vous avez atteindre le bon. Té non bang nengeni. Au moins le lot comme vérité so mutazo ba vérité comme on dirait problème. Mon le lot na cause là nazana peut-être tâche moko na liste tourner lamba. Il faut y aller pour y aller que ceux qui m'ont encouragé à moutou car na mabe wana tandis que ça mabe ozomona héritier c'est un bon chanteur héritier a pesi mingi na maison mère oyo tango sali makamuna il fallait qu'il abrile makasi automonité massa héritier aza grand artiste na mboka osoto zotanga
ba jeune leader to kotanga héritier ozo comprendre tanga ka epekaka non tanga ka epekaka mais to tanga ka na nengo ifala ki pa to tanga ye pour héritier arrêter décollage tu ko lo babeko be je insister arrêter décollage ça la bien arrêter décollage tanga lungwa ka maison mère sans niveau ça la nini yango nazo biso ifala ki asala ni ifala ki garder silence ezaneti lelo yo za ina nzele mo bokabwane bobebani mbala mo amona na mwasi mususu batapage patati patata tandis que yepena na l'action mobali tozo mona héritier tanga bakabona ina vie na biso de la forêt que na pesi mbote il fallait garder silence héritier garder silence te bino mon boyebe héritier les cas sala ba émission abeta ba concert asala o il fallait qu'il sala par rapport ya vie na biso nazo pesa mbote joka mutazaki manager na yi donc il fallait qu'il regarde silence parce que silence nous garder ozo se préparer na makita ngoya bimsa bat baroka moi mais héritier déjà tout monde qui monaki zone moi ça zo bala mais bon moni moni libanda tango ya mona ye na kiti ya libala bodo ils ont une gravité ils ont un impact te voilà donc c'est ça nazo finga héritier te biso to za bato to lobara voilà to lobara vérité ngala bere rouge na loba vérité ce que moni yango keza mabe a robenga ngai soit batune ba robenga nga ba bisanga ki loba ki mabe so na lobi mabe na ko s'excuser mais na lobi mabe te nazo ba eza vérité c'est comme si pe na mbonga na biso ba lingi vérité te balinga vérité te balinga yango te to imposer vérité faut fanda pour eza vérité mutu moko te akoki ko indisposer biso to loba vérité te ndeko na ngai tozo sala ba émission boye pona ko lakisa bato batala ka biso to lakisa bango vérité donc héritier a raté décollage mais si quoi abandi ko se rattraper muke ozolanda abandi ko se rattraper parce que générique na bien joué générique na bien joué par rapport à ça le roi de la forêt dédicace to quoi par rapport à dédicacité ngana za artiste musicien simawana sebenwana na yoki wana c'est bon par rapport à 5 minutes sur beta qui na auparavant na ba générique à sala ki liboso te par rapport à ba générique non ça sala ki liboso ezai fouti ezai fouti et anet nazolo ba ke faire pe na minute ba générique eza mo mbilinga ah problème au sein je donc non côté faire rigola toi si ça côté héritier on va rentrer à côté de faire rigola parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit que faire rigola 2 ou 3 ans à zo pesa générique oh ya oh qui copie c'est là que faire rigola on va rentrer à côté de faire tous en côté héritier donc côté héritier abandi ko se rattraper na générique parce que c'est Benoît na beti début on est bien pe na pesi mbote vraiment na masse na ambulance moi je salue ambulance vraiment il a fait un bon travail de partout crier mami c'est OK 10 sur 10 pas un mois dur donc si ko yonga na osenga na héritier ni no moneti kiwana ya dadi ngama si ko kiwana il fallait ba pesa ngotan omoni makambo ngo tozoloba mabe je ndiye bena yo nous liste tanga makambutu siki na makila boyoka ba sona Karine Kalamingi te boyoka senza soto keite to choli te boyoka donc il fallait qu'il ba pesa kiwana temps et fan da pena donc to tike mbangu parce que na simana bato babwaki na sima babwaki na bango pe mabete mais eza pena na feeling oto bandaki na ngote ozo comprendre c'est Benoît na kala to zali na nana dadi ngama yo dadi fallait to tikala wana bato babina yango voilà mais refrain voilà donc refrain auto benga on a musique netike monet kabuya nenga fanda na bazo bena na ko donc tempo pene fandi wana voilà donc héritier fandi sibisote mais c'est bon vraiment bon avec le temps na lobika malé makambo bando ya donc na banda loba héritier raté décollage ce quoi bandi on se rattraper mais nenga bandi on se rattraper Karine Mokonzi na kombo tuni mi Karine mi Mokonzi donc na moni côté déranger héritier te ndeko nanga be retour ça appelé clair bato de partout sur Congo Victoire Télévision quand il y avait déjà un titre intitulé Mi-ange mi-démon après tout ce temps tu es tout kambamo mi Karimi Mokonzi tout qui c'est Victoire tu micro baladeur muto contredire ngao sala te muto contredire ezangai ngane muno contredire bato asekute mi-ange mi-démon mi Karine mi Mokonzi. Donc ça n'a rien à voir avec... Ça n'a quelque chose à voir par rapport aussi que nous comprenons que c'est mi-ange mi-démon, mi Karine mi Mokonzi. Donc à mi on a tous un dernier problème. Parce que c'est biso mi-ange mi-démon. Ah mais ndombo le bina ma kinchasa mbimbanga na okamo soki héritier au sa comparer. Problème de titre, juste le titre aussi. Titre on a tous kaka mi Karine mi Mokonzi. Donc ça n'a rien à voir avec héritier. Ça n'a rien à voir avec héritier donc héritier azo ça la musique naie au Karine Mokonzi pas ça la musique naie mais sauf que ba miwana ceux qui ozui yango eza ba esprit divine il faut porter en oti na suka
wata tanga zo ki fala porter yango tina suka porter tina suka te po azui mi ange mi démon fala zo mi héritier mi watanable kende Karine tia voilà ndenge Karine azui yango mi Karine mi mokonzi donc eza na moi crainte mona kati eza wana eza ba chambre moko boye na lobai Karine aza na 6666 pages to fongoli kaka 4 tika boye ko Bert Rouge eza na 6666 pages to fongoli kaka 4 pages au besoin nous mi Karine mi mokonzi en tout cas bo consommer mon lasso après mon lasso borozwa ba chele koya mais encore c'est juste un extrait toute la personne zo ko Karine mokonzi mon appelé ça ma promotion parce qu'il a aussi insisté a bien comme ça mais il faut vraiment moi vidéo boye mbarato senti bana kenza moye voler moi extrait total la peine doit sur de partout sur qu'on vidéo sur bana oyo qui moi extrait et ça moi extrait kutunga ngana osala ngo ya chanter nazo rappeler ngo batu parce que texte c'est bien composé moi message aussi voilà moi la moi si nzo tika la répète Samuel moi la moi ça lobini na kati texte na ye que non otali mipende na ye ezana banduta te ozo comprendre parce que lelo yo basi misusu mona azalo lendo meso tali mipende na ye boyo moko yebi Karine batu bafingi Karine makolo evotaka mai o Karine boy na boy yango Karine azo zongisa bango kaka nzota Karine ayebite so moni esika oyo omoni ndo mona na clip to moni Karine kutunga nazo diongo la babisika mususu na lukana mona nduta te nduta zate mina bomba mipende nanga omoni nga nani mamelo nini mipende na eza mipenda mikete net ya Grâce Mbizi tika boyeko Bert Rouge mais mipende ya Karine eza mikete net ya Grâce Mbizi eza tanga kombo ya ser na biso boyeko matumi golo to mobango mo ba convocation comme on a parlé ko bo fongola boye mbila o finga Grâce Mbizi mipende ja zaze lorote cheli moko boye na poto aze lorote ko ya nini Grâce Mbizi aza bolole ya eloko te mbila na Kinshasa mbila to sololaka na ya zongi d'ailleurs sûr que okondo lo bawana na tongo mbila yebe na bosone patikio père na tu na okacho za na nini na Rwanda prison toza na Victoire prison za na Selembawa parquet na biso akala mweza Grâce Mbizi aza produit fini wa banda ofinga Karine mokonzo Karine grâce ngala yebisaka bango makambo babandaki batika te il faut to continuer boyeti na suka omonde bakomoka na ka ba serment babe azalaka bona Karine mokonzo ya solo Grâce Mbizi ala nyonso wana eza ba déchet Karine ba Grâce Mbizi ba tout nyo confirmer nga na yoka ka yango nazo soki ba déchet ya super tantine signorita wana nyonso zo mona ba déchet na donc le problème c'est quoi Karine mokonza beti musique azo pesa biso musique parce que lelo ba meje ba vida ba sindi azo potana malgré Kofi pour lelo pena sindi potana te chini chante bien to mission université musique très belle chanson au Kofi l'homme d'azo produire sindi ayembaka bien na minute sindi azali na gaz lisusu te elo ezali na gaz ezali matanga ya mama ya Kofi mami kisindi ayo azabanda koyoka na lisusu te basindi fu Karine bando yoka na ni fu batala Karine pour Karine mutazo ngisa bango toujours na esprit musical wana fu batala Karine kudei na bango za pa Karine yebisanga pa neni bat baby ke sindi mba makasi ko le Karine mokonzi wana lobi yo ko yemba ngo ezani pour vendre bien la mélodie couper sa note selon gamme ou betami bon Karine a aimé bien toi ça mélodie a aimé bien la voix na par rapport à ndenge Karine mokonza yemba Karine mokonza en fait pour moi je peux dire il n'est pas chanteuse à sa fille ou courageux à zoko meroyemba azoyemba parce qu'il a eu temps et belé à vendre na artiste c'est ça aussi Karine a mais quand même maté au meka ezaraso au meki na première chanson comme 3-4 eza so meka tes années aux mois si il y a le bosso to barke to a tchaki zemezai par erreur mais so comme na 4 3 ban na 5 ban les sous serré te Karine azo meka chanteuse bien rectifié donc Karine a koma royemba pour lelo yo Karine a ko ya robetela biso 5 chants o ezaye ngana sala constant depuis ko fait l'omidé anima Karine comme ça bino bat bolinga Karine mingi moi teti ba mo compter pe Karine parmi ba artistes et musiciennes au bayemba na Congo te bon banda Kofi andima était pour Karine Kofi mutape c'est Karine boula musique était Karine a joué boula musique na ye a beti premier chant deuxième chant de Kofi aye donc vera moza collègue na yo aya ki ko tsaye coup de pouce parce que wana petite sœur na ye sur le mabe a collègue na été mais ngano toza banani to ba chroniqueur siko ngana joka to banani toza ba collègue ba confrère ba collègue siko yo Kofi moi je parle comme ça pourquoi quand on dit collègue ça pena oyo ndetse Karine mokonzi a commis collègue Kofi Olomide, il y a beaucoup de gens qui ont fait une émission hier avec Thierry Momba, je le salue. Il m'avait expliqué quoi. Karine Mokonzi, Azage chroniqueuse. C'est une fille courageuse, talentueuse. Elle a osé de chanter. Kofi Olomide, Aza icône. Ok, so ka yoki muto akoye ba ke muto ndo ke ligne boto ko encadré.
encourager avant la gamme, avant les artistes belé à travers les artistes. On peut pas citer les artistes au Karim Mokonza faire na banque. Il y a beaucoup de temps à travers les artistes musiciens. Tant que tu as déjà trop na bateau, basa la métier honnête ba musicien au Karim Mokonza faire na banque, à s'adapter au faire na mélodie na gamme. C'est bon déjà quand tu as cité casque, en général mixage c'est bon. Mais à combien de niveau là c'est le moi n'a pas de là ok bah compter na Karim Mokonza à liste tant bata là bah match là moi na bata mbilabe bata ba kana bata là ba Claudia bata ba serna lingara ming Tatiana Cruz Claudia ba qui ça bata ba Tatiana Cruz bata ba Sini le cœur. Moi je pense pas autant à Karine. La liste wana na loba. Na peut-être que cela se comprendre na liste wana. Mais avec l'état ba ça Karine Mokonza a koma koyemba parce que jusque là Karine Mokonza a prouvé biso na chamonte oyo toko tsango etika comme ba œuvre. Voilà c'est cette chanson moi ça na ka batin ko bete avec le temps va circuler aussi là nango. Mais avec le temps soki bena a tsango un esprit à côté na liste. Na peut-être so contredire. Te na contredire yo au beret rouge na contredire yo. Tomatara avion, so tomati avion. Tous en first class, si on a makambo avion. Donc, ceux qui te lobby le l'on a expliqué, ceux qui te lobby le l'on qui va bengi ba chroniqueur. Les en général bisonios. Na yope okene, na joka okene, na vie kabula okene. Zela yango tozo okene. Na vie kabula. Identité n'est vraiment. Identité à Karine les anines. Ça on explique peut-être ba comprendre. Karine abandaki koloba. Ngengano to simi micro tozo loba. Après un certain temps, Karine a eu comme chanteuse ou a comme koyemba lelo. Vous comprenez? Banana nzembonyo yebi. Nzembo banana ngeza arana ki hommage na DJ Arafat. Arana hommage na DJ Arafat. Tu vois? Na ina pe sibiso combien de chants? Embelaki Mobile Tigre. Ou il y aura troisième. Té. Beta sous calcul donc Karine azo ki na ba 6 ou bien 7 titres. Donc, dans 5 titres, les loso balobi, bazobenga ba chroniqueur nangana yo na kabulo na joka bisonyo sotosa nini torokende. Sauf kaka kelo que différence biso ça par rapport à ancienneté. Vous comprenez? Par rapport à ancienneté, Karine na Kofi baba collègue, micro Kofi a oyemba yango Karine oyemba. Accompagnement yo ba robeta na sima guitare wana noto ba robeta Kofi oyemba yango Karine oyemba yango. Faire égaux la oyemba. Mais sauf que par rapport à l'ancienneté, il y a une différence. Ouais, micro moko kaka oyo Karine Mokonza osimba yango Kofi osimba. Donc le réseau changé té. Et le réseau changé zakaka ancienneté à Kofi par rapport à petite sœur naé Karine Mokonzi. Mais ceux qui balobi ba bengi ba musicien, ba bengi ba artiste et musicien donc bango tout. Karine a rokende yo royeb sanga ikutu tere lelo ki ote Tatiana Close aleki Karine par rapport à nini. Et par rapport à voix, par rapport à mon expérience aussi. Les voix, Jarou la banda yemba voix nini, hein? Vous va faire rigoler à danger que les gars on est surtout. Parce que si on te le problème est en nini, bah tu vas y avoir texte, na timbre et sili. Vous comprenez? Texte, mélodie et sili yangwana. Oh bah tu vas en pour ça. Les lois yeb sanga innocent. A commis ko beta pa beti bo akangi. Oyeb sanga ke innocent nga zana ayebi ko yemba te. Non. Mutu na mutu osala musique na Karine azo sala musique na ye onga nazo soke ba Tatiana Close basé lokoté. Oh mais j'ai 30 azé lokoté. C'est quoi le beret rouge? Mais j'ai 30 azé lokoté mais j'ai vida ba tsaizé mais bota kenda so yuapi histoire ici là. Yobi Kinshasa batu baza musicien na kina mais soit comme si je remarquais Bero tu parles de choses que tu n'as pas peur tu cites les noms de personnes si facilement aussi. Robanga nani Kinshasa za biso nyonso vérité nde na zoloba. Na loba lokutete mais j'ai yobi te que mais j'ai na poto akendaka azuize mais bota fanda. Karine soka bota pe marazo katan non? Moni na expliquer lo moko Karine soki azaki mutu ya domaine oté tant Karine a comme na poto alembala dame ba nini ayanga vide na ye. Vous comprenez pour un complexe à poto jean body car bani parce que Karine a vivre bien na minute on a. Oui, Karine a poto a vivre ko le kabaso basali ba 5 à 10 ans 20 ans na poto ya danger kutu. Karine a vivre bien o akolo bake atiki na pe musique a fandi na ye. On t'a 25 ba la maman la Chine, tout le monde a ba maman Belgique D, tout le monde a ba maman Liliane. Est-ce que yebi batu ba baraté lelo tango zo ko te ba wario mo te ba goloa.
Et ça, la stratégie, où tu pas Karine. Là, c'est vrai, là, c'est vrai. Karine, tu as bandit idéologie habité, il faut créer la Chine. Je confirme. Vous comprenez? Il faut créer la nani na internet, les fans na pesa bango comme communauté moko ya batu basangana ba mama ba pas responsable. Communauté africaine parce que ngai beret rouge ba benganga na ba Mali, ba benganga na ba baba. Donc tant na mona yo kutu boy na mona mbala moko ba noko na ngakuna likolo. Na mona bango directement po ba benganga ba bisanga ke non Karine wana za danger. Donc il y a un moni que Signorita za maman moko ya félicité, c'est un ser à encourager parce que oyo to s'attendait qui n'a ngoté mais y a un zo pesa biso pe Karine na bangate. Le 18 Mon compte a signé ba artiste, a signé fallait a signé faire a signé wata. A signé bango te eza musala na ye a tie jour moko na bango ndenge basala ki ye pa tie pa bango pe ba tie. Karina comment fait Karina banga ki te to solanga no ta ke na bande ko ndeko na ngai. To bi missing des fonctionnaires, to bi bato ba disi ba bato ba waka da ba disque oyo e kanga na kini kanga na Afrique kanga na monde si on peut le dire. Mais Karina mo compte za o azali mais par rapport à comme ça est vrai à comme le niveau ya ba frère oté ya tina bango. Esprit à Karine Mokonzo na ko aussi là vraiment c'est quoi? Confrère na mumba je le sala parce que hier avec Karine Mokonzi sala kwa muta utali kolo akoya na se extraterrestre Karine Mokonzi Signorita la patronne la baron donc ezanini Karine aza na esprit ya nule po batu bae baraté Karine a fouli ba musicien belé a pesi ba musicien belé G azaina Fabgas pour monangi Fabgas azaina Wata voilà donc il a déjà que liné nezaki ya ngwana lelo soki mutu liné nezaki ya ngwana obanga teke faire azo bimsana banga faire te les anet yo lelo yo ba chroniqueur basé belé okobanga teke po intel azanga na banga ko ya ko sala émission jamais biso tout ozo luka lipa pona to vivre to boko la base na biso na bana to fonctionner surtout na repesa mote pena na ba maman à la Chine. Ba maman à la Chine, en tout cas, confiance na bino obo pesa ramwa na bino. Salam malamu. Voilà. Confiance obo pesa pas Karine yango Karine na sala kaka ndenge ba yokanaki. Donc ba maman à la Chine, ba maman autorité, hein? Liboma na Karine. Mère bo continue car ko soutenir Karine Mokonzi Signorita la baronne pour bino nde ba pesa kem pivot, hein? Mia Tembo, un jeune Jika au Canada. Monsieur Sali Mia Tembo. Donc bozalana kaka pour soutenir Karine Mokonzi Kofax. Ah, Négolanga Kofax na Maroc 4G Beret Rouge. Pourquoi pas na Rose Bonbon, hein, la Rosaline Bonbon. Renaline coach officiel. Bozalana pour soutenir Karine Mokonzi yango ça la force ya Karine. Tozo mona ke Karine azo kitata azo zala kawana. Négolanga lelo na yebité okozwa chroniqueuse nini oyoyo akoma koyemba azan impact neti Karine. Tangela kombone nani. Non, wana zate, là moi je le confirme que Karine Mokonzi mesdames et messieurs c'est une fille ou c'est une dame où il faut beaucoup féliciter par rapport à courage vraiment par rapport à l'état d'esprit. Là est fort. Karine a ba fan États-Unis. Le long on a ça Karine que ezana batu aux États-Unis le Karine a ko lungu Europe wana ki États-Unis à vivre. À vivre. Oh ya Mbappé qui to ko ba loger. Na lobby il y a un prêtre parmi les prêtres dans un pays là où tout le monde rêve dans l'est c'est son Félix Idriss Chalako aux États-Unis, hein? Nazana ba vie na nga ba Jatambiko de l'Antangu. Hein? Nazana ba prêtre bazan États-Unis wana lelo soki Karine atie makoloboye a rozang esika olala te Karine kutu ba reva ka en États-Unis. Ozomona Karine vine fois ne vivre en États-Unis parce que Europe ezala ngokaka ayaki na noazala zala na pesa bilengi. Lelo to comment visionner qu'il faut qu'en États-Unis parce que babu les ebele ba featuring ezebele bozo ba featuring na ba vena biso ba wilo longomba bozo ba featuring na ba P-Squad donc maramboze belé au sala donc Karine ko comparer na ba grâce temboté ko comparer na ba grâce ndakala te ba grâce mbizité Karine a sauté ba niveau vous comprenez Karine le guerre neza ba faire na ba fali na ba wera na ba tout mona oza misi disque jour mona ba na ba Kofi ya rofinga te sans polémique ya musala guerre neza sozo tanga Karine tanga Kofi tanga Ferré tanga Fali tanga Fabgas tanga Wata vous comprenez pour affronter jour moko abimisi na bango là c'est pas facile voilà bango ko babimisi album mais mo abimisi titre moko voilà et anet vena biso weranson abimisa à l'époque 3 titres oye bundara na album le lopé Karine abimisi titre mo ezo bundana album et bela en tout cas c'est à féliciter. Donc, tous à l'année ignorante, Karine Boyna Boyté. Karine, c'est une fille à encourager, c'est une fille battante. Courageuse aussi. Voilà, c'est ça. Donc, une fille battante, donc,
Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre. Lui, c'est Béret Rouge. Mesdames et messieurs, il a dit que tout mais ça n'a pas Béret converse, mesdames et messieurs. Laissez-moi remercier deux mamans de la Chine. Par rapport à conseil Nabango, maman Belgique, merci pour tous tes conseils. Merci aussi à maman Liliane. On a conseil Nabino au travers dans la Chine ensemble avec Karine Mokonzi. Béret Rouge. Tigre Noir, Molongani, Karine Mokonzi à Sanakin. Est-ce que tu as eu le temps? Il y a quoi approcher parce que on a vu nos charges, un programme en Bazini, Fennec, Mouna, Bachema, gros bébé, un programme en est-ce que vous pensez à faire quelque chose par rapport à Tiginda Zanakin? Ouais, quand ça a quelque chose de prendre Kaka, une initiative au Bissonio Sotosangani, Tozui, Oye Mokope, Karine Mokonzi, Signorita Zanango, d'accord, Neto Rosala Yango. Aux hommes, on a appelé Nazaiki Ate, Nazaï Nanga Congo. Nakendaki ko luka mwa ba makamo boye suite kaka ya mwa batu moko bazo déranger la Chine nakendaki ko sala expertise ya kozwa ba kao na bango kala mingi te il faut to des annoncer bango dès que nazo démarrer nazo reprendre des activités na redénoncer makambo wana donc na uti ozonga rien n'empêche que ce que sengi to kutana to sola na maître Félix Tigre to kutana to sola ala beau frère na bino beau frère na biso to zaina ba problème mais siko to bongisi ouais to bendi ko ni ma esilité. C'est l'idée. Mais c'est je peux dire parmi Oyo, Fingangi Tigre. Parce que nous avons tenté de faire des problèmes. Est-ce que tu avais fait des émissions aussi pour que on encadre Tigre et bon frère Nayo, alors même déranger Serre Nayo. Tenga coup nous avons tel bosso fâché. Nous avons hypocrite. Nous avons hypocrite. Nous avons tel bosso fâché mais tel bosso ya refingate. Ya refâché na maîtrise parce que nous avons type na mobile. Et il y a un problème sur total à on a musique total à on. Au bombika na mutemo bateli yango parce que Karim salaire le quoi te ba feneng ba finga ya ba sengi pardon yango nazo ba finga raté pour na yo senga pardon ngaso na finga na senga su pardon te na senga pardon pourquoi na sina fingi ozomona ngala finga kité na pesa kitan parce que balobara na famille beaucoup que ozala mutu mo yo bala serre na bino abandi ko maltraiter ezana bato bazala rappeler ya ko beta type serre na mais afani na zotala netinga na tala na ko beta maître Félix Tigre na nga mukete mais Nazaï n'a pressé. Oui, Nazaï pressé, Nazaï calme na bando tala. Et anet n'enga kiti na Kinshasa bolelo azana kin. Yeb sanga n'enga kiti na kin bosso zaïka kazo bêtiser kuna na ngana bête la na Kinshasa. Na ngana bloqué awa mais du fait que ça soigner kin kuna aye na Kinshasa to bomele moto ponga na lobara yango mutu toi au déranger Karine azwa problème na ngai. Ezala manzaka ya Karine soki komi ko lungwa na nenga bien te zo déranger Karine ezala problème na ngai. Oh pour il faut manzaka neti ay calme sala musalo biso tozana ngo posa siko yebisanga Félix Tigre déranger Karine par rapport à nini pour le maître Félix Tigre il faut profiter belé na sima Karine na bité makam na lobaso non là c'est vrai parce que Tigre le soka yeba c'est grâce à Karine aussi to yeba ki maître Félix Tigre té le loto beta solo c'est parce qu'azaki approcha ki Karine to beta pe ba masolo ya batu misuso bazé le ba j'ai maïbé le gros de la presse faisait des stars Karine Mokonzi faisait des stars le maître Félix Tigre aïe présence na Kinshasa est remarquable parce que Azaïki na Karine. Donc il faut considérer que soit Azaïki na Karine. Donc a comme star à travers Karine donc Azala na calme à vivre na moi si na pena calme ba vivre Karine aza moi si oyoyo ba tu ba lobela mabe mais ba kutarina na mabete. Donc to mekana vraiment ko tia na makamu pena na nenga normalité nenga zala en tout cas maître Félix Tigre bon séjour na Kinshasa mobali ya Karine Mokonzi Signorita la baronne azana Kinshasa so esengi ke to mona na naito solo la to mona na to solo ya beau frère na biso problème ezate donc ngala zozela pona utena nga ba Congo na uti ba Congo na yo zonga na yaki kutu lobby lelo ndeto yo sala émission na yo donc ce qui est 5 to kutana sans problème ngala lo bakara déranger mamité pour so déranger Karine aïe bah que ceux qui a bêté biso petoza cette fois-ci depuis Bongi je pense que bah très bien parce que il m'a pas senti par rapport na page na moi ben site bah maintenant c'est comment moi non na bon ça rend moi c'est tout ça qui m'a pour que bah bêtiser ça la tête vraiment derrière tout ça toujours to vanika na date c'est le 18 tu as eu le temps il y avait beaucoup de titres albums au Ebima qu'il fallait pour pas passer biso to cost de faire rigola c'est ce générique watana bimi ange mi de mon signer le cœur après biso signer on a titre à université aux UT en koyoka ba frère na biso toana moi il rappelle na oyoki ba data na ke wiso ko 8 ans yoka ba titre ya ba chanteur o ba pesi biso ouais na 8 ans yoka bango na 8 ans yoka sindi parce nga pena na za bureau ya Karine ma musique
Oui, tali musique en tout cas. Ce dans le but que dans 8 ans on a la bonté dans cause, dans 8 ans on a la Kari pardon Cindy, dans 8 ans on a la Fali, dans 8 ans on a la Ferregola, né na yebiso na ki faire na générique. Ben on a Ferregola. Ouais, na générique faire moi mbilinga mais dans 8 ans on a la parce que ça mbilinga par rapport à crise bien to azo si mais ça musala bien te na ber rouge. Au moins si mais ça la musala bien ceux qui ba animateur, ba yena inspiration na bango. Ba kinde za bien te. Vous comprenez? Et là, on a eu Jésus de Nuance à comme un animateur rebelle, mais plus de 5. Plus de 5 animateurs, mais c'est l'autre. Toi, on a posé la quantité. On a posé la quantité, toi, on a posé la qualité. Vous comprenez? Beaucoup à la 10, 11, mais baboua qui bien te. Pour l'animateur et tout, baboua qui en a pas limbisangaï, nzambe nanga limbisanga baboua qui bien te. Ah, ben, tu connais ça, la beko, blesse, qui a été créé à bois qui en a pas bien à bois. C'est bien. Blesse qui a été. Au moins, Goldberg. Hein? Eh yagola kangabwe Gisele zinda kangabwe bagat bru afandeli sende ngabapiki me libaya et pasole lamba ezolela foko vanda le vanda ozo comprendre on va bien si yango na zo bisa OK tozala na bakri isolo hein tozo ka bakri oyo c'est moi qui vient bien mutu soki ayoki yango a capturer ngo mbala mo bi wana to bora ne bande ba bien Goldberg a zongé pas faire et toi vous pas ouira. Plutôt dans na master. C'est pas ouira, yem tabwaka lindanda yem tabwaka ya gola vanda. Au moni tango basalaka eloko wana Goldberg na mais la kitoko 4 minutes. Voilà. Faire ngana on sait écoute pas Jésus de Nuance. Après ça bango DD. Atie bango DD to yoka bango. On comprend DD parce que 4-5 donc comme avancer pour mutumsuza rosa na crie bien na mutu mais du fait que muninga yena wa ko intimider pour mon crie bien atiki yango azu krimo ezangati na vous comprenez voilà donc 4 minutes c'était vraiment fantastique par rapport il y a 4 minutes la seule générique on a tikala na on la mémoire générique à boîte noire na 4 minutes c'est benoît wana pena ngana finga tena la vérité wana pena même massa na bless créateur na pesa ka encouragement bless créateur asala musala na ya kitoko asala pena musala na ya kitoko. Donc, Ekolanda Banzoto n'a été à Bela Rabakiwan. En tout cas, c'était vraiment bien, c'était encouragé à féliciter. Mais, tout faire rigoler à Zapena problème à danse. Vraiment. La danse, c'est un mot quoi? Loket au Kakaboye. Maintenant, on a la rapace. On a une des trois comme animateur, mais on a salara testé. On a la danse à Bifalo. Maître chorégraphe à faire. Na tala pe massa na mususa za mpanzi à faire donc bope sa faire ba danse à sika. Hein? Pardon. Toko kanga marakaka, toko kanga marakaka na boité. Vous comprenez? Donc faire toko makara awawa, hein? Donc kara awawa te. Donc ba jezo changer, il faut to ya na ba danse à sika. To ya na ba cri à sika. Tu as une innovation musique et c'est un lelo ba ivoirien ba comme koboto la biso place na biso parce que ba musique tu as raison esprit à créativité ça sous la danse aussi la danse ça sous sauter lelo toza la pose à danse ba innocent ba mona ba danger lelo pourquoi Hollandi donc makamboazo loba na geste bana mike bana facilité à capturer ngo osalinga na Hollanda na vous comprenez biloko wana pam boss Eric Mandala vous comprenez mutana facilité à capturer ngo siko epai na ba sebe na biso o esika biso pena to fandaki o yoki pena set solo pena na simaboye ba animateur ba komate dans général pesi biso ndé dans ces APT hein oh faire apesi bon date ezate non na pardon te dans ces athées danse pena faire ego la Jésus de Nuance masalanga bifalo bobo misa danse koloba boeza mabete zakara juste tozo encourager bino pona osala musala kitoko lobi kuna bomona nga pena inde 3 na roya ko sala interview na bino en tout cas bo sala musala kitoko ce bo sali ya bien biso to ko encourager bino donc faire ego la jusque là azana danse kaka moko oto kanga mina voilà donc ezaka ko baluka na soki ezawana te ezaba biloko boui ozo comprendre OK voilà OK tozana besoin à faire une diversité à danse musu on des fabus appelle ça ba danse ba lokolo ba nini robina ila biso bena ba boye tout le monde buka ba nini ba donc ba danse c'est belé donc ba danseur bon mais quand vraiment ko travailler na ba animateur ba maître chorégraphe
makolo voilà net wana donc bord wana au mona ke oza voilà patinage nazo so compliqué ba ivoirien ozomona Frère Gola c'est un bon chanteur il a pays na biso bana le loti lobi mutarobo ya ye azaki Mikeza mona mais et comme il ça la France que faire un chant et simbi mes animateurs ba fouté Fali moi chant et beta générique pb Fali na kolo banini générique c'est bon banzembo pe c'est bon mais na banzembo Fali pe abongisa moi mukepo to comme ozonga na monotonie kana to comme oyoka donc ce que okineta nisa oyo zongo ndiro oyoka banzembo okaka yango allez mais na tokos de quelle chanson oyo remarqué ça ensemble na ba nisa na ba chanson oyo ileka kala c'est belé na ozoatan donc na nazu pena tan olandela ngote mena ozoatan pour nga pena na yoka nga pena na ozoatan la critique na sala critique à likolo te il faut na yoka faire nan pardon Fali il faut na yoka faire na yoki bango lisusu bien comme ça to yeba ndenge na développer mais jusque là na ba générique pena donc générique a fait moi boyer je comprends moi boyer générique hérité na début côté nani aboaki en tout cas c'est bon dans bilan saboraki c'est bon ça na ngai bongi ça lisusu to la li moi muke au moins ba ivoirien to za na posa pena ke to beta bango pena se benetelema kandanga dodanga donc to kana bango pena donc to za mulangi na mulangi te to suki pena na se beno pena ke on dirait pourquoi d'abord que générique milangi yaka Sabati a boki général milangité Sabati a yé na ba mélange babilo mo donc ya kofana na fana c'était babilo ngo ya ngwana omoni seben donc bilo ko wana ozo comprendre ba seben wana ce que ozui net ale mo talibo ma ko na foule ba seben wana ozui ba Kasité aux Uba Seben yaba nini alerte générale hein ah bah oui là mais ah bah taliban donc tous en a posé bah générique bah Seben est tellement bah Seben et les mal juste pour Congolais mutacho tu vivre dans galère tu vivre dans nzala mutu tsoka qui Seben moral faut ça nini voilà et la mukaya wana important donc comme bazoti kango baroyo ka pe espace wana bazoti kango to sokola bango ngona oh tika boyoko parce que moi je le sens aussi que oui ozo pe ça ben impression pena que oui boulot ça moi qui crie moi on a senti pena que oui ça va ozo ba biloko eza papa maman boko tananda ku bere rouge ya chaleur ba ozo ba biloko eza mais to bombi ngona nous parce que Karim Mokonza bisenga tout la dikulu tala benana nous frère to yebela vision eza mulai donc yango to tiena lokolo na frère parce que prêtre son Félix Drisha la kwa bisenga bibere tiana na se baroyoka ka mo extrême ke nazo pesa ba mama bana membre ya générique ya émission na ngai baroyoka yango ke musaleza biso toza na makila musique à part lisangwa roloba donc toyemba to boa kaka toyemba kute me to boa kaka ponga na animateur plein dans ces arts. Voilà mesdames et messieurs, allez-y comprendre lui c'est Béré Rouge et tout ça ensemble analyse avec lui, allez-y comprendre Boki comment mon frère il a bien parlé. Bah point on soulever on a tellement super ressenti que oui frère nanga za la chroniqueur mais on que azana don et artiste qui dans autres tant d'expliquer par rapport à mon son par rapport à mon générique tout la danse à petit exemple il y a Ferrigo là donc il n'y a pas un mot à dire Ferrigo là aux allez en Canabi tu fais la fierté de notre pays mais côté générique moi to méga moi ko ça parce que deux ans à moi danse animateur les qui moi ben jet set va créer comment aux alla moi ensemble les autres salles donc ceux qui ko ça et que ça la biso tellement plaisir que c'est ça toujours honneur il y a Mboka na biso Congo vraiment Bérou tu comme chité na yo et rumeur autour en rumeur est circulé parce que ça me pendit ça entre Fali Poupa et Koffi Olomide depuis Koffi Olomide a sali featuring na Diamond à Loba qui Koffi Olomide a icône Afrique centrale c'est comme si on a remarqué et déranger Fali Poupa Koffi Olomide bien ma double king fallait bien ma le king et comment créer moi le roman bonnet peut-être ce que on Koffi n'a mis bien le double king est-ce que ça on normal à quoi mis bien le double king parce que fallait ça king et créer moi dès qu'il a fini Fali ou quoi donc il y a une émission c'est les gars qui on a biso à ça la théâtre na combo il y a Mbutadikasu il a confirmé qu'il fallait pour passer à makambo les Koffi Olomide et moi par rapport à ça aussi te papa les gars moi na les gars papa te Mbutadikasu ça le bibonga na kama venanga Mbutadikasu na pese mbote malgré vida à vida il fallait que tant le babou j'ai remarqué c'est comme si tu n'as pas peur de parler quelque chose Béré Rouge vérité babange la rangote vérité babange la rangote mon frère vérité eza arme moko il faut tambola na ngona vie hein voilà conseil on peut ça chose la vérité ko bangate est-ce que peut-être Mbutadikasu soit vida
C'est tout le babon, non? Non, Moutadika soit bandaki oyemba. Moutala, mon Moutadika soit beta keba obi. Hein? Maman na fan ya Moutadika. Oui, Moutadika style là commence à la monsieur comme ça ngai. Ngana fan ya Moutadika. Un jour son a eu contact avec Moutadika. Comment ça va mission alors bien maman, alors bien maman babato. Te Moutadika ce jour son a eu contact na ye. Pardon so olanda ngai vena nga Moutadika su. Yamba tanga émission na to benga ngai to sala émission na yo. Ngala zana kanda ya Moutadika su ngana fan na ye wa tika ngai na zanga papa. Oh tika boy. Oh. Bolingo moni ezana ngoli sekite banze mona to bina banze Moutadika su ke ba obi. Yayo oya mama lugoda chukuluchu ayibina mama lugoda Moutadika su atika biso ba orphelin. Ngala za fan ya Moutadika su melelo so Moutadika su atika muziki akoma na chroniqueur aoka musangai. Pe azosala ba critique ya critiquer makambu ya Fally ki aleki confiter. Mon frère Koffi Olomide aza papa oyo aboti Fally di Cap. Donc ekoki ozala sans polémique. Fally pe kombo ya le king wana zo ngo. Ozo Kester ku kala bando benga ma le king Kester king. Tozo Michael Jackson. Babando benga le king Kelly le king. Vena biso Kester le king. Yes ko Fally ayo ozwa le king e boso Koffi azu le king eza kombo na ye moko te. Eza kombo ya batu nyonso Koffi akozwa ça dérange. Et déranger te Moutadika sa comme sanga so alobi bongo vena ngai to sala ba discussion to sala ba émission oyoyo tango zo loba batu pe ba comprendre nini zo loba zo comprendre les ala te ko yo lobo ne mwana muke moko bolobi na ka rapport sala sentiment d'émission après le qui non et en sens c'était donc Koffi Olomide aza papa oyoyo aboti Fanani Fally. Oh, veut beaucoup la loba que soit zem tema mabe na maternité vivre alinga bimsa nani emene ate. Ndenge moko pe Koffi soit zaki mutema mabe. Ah, ça Fally papa. Est-ce que zana muto azwa opportunité na quartier la tenete Fally? Azati oyeb sanga jite ko Gibson to soleil. Mais lelo Ada le sel la quartier pardon. Fally pour passer le seul artiste au Koffi la tane la maman na Kachaka. Au Koffi Olomide atikala jamais ko salon artiste ou autre que. Oyebisa ngai. Basala ngo sous na Montana balata bilamba ndenge moko. Voilà. Donc na clip ya Montana. Donc c'est vieux Rambo azana mabe na ye mazape na bolamu na ye. Totala mutka kota mabete yango nazo lobake. To pesa mutu nyonso chance. To lobaka vérité pona esunga baningo bazo sala mabe basala nini. Ba bomsa. Donc prêtre son Félix Drisha la konengo pesa nga beret rouge conseil nazala calme ngai yo na pesi mbote. Na ba vie na ngai nyonso oyo bazo soutenir beret rouge na pesi mbote na ba charge na pesi mbote na ba le défenseur nzamba batela biso tozala vraiment uni tozala même morale et rosala biso vraiment bien Nicolas Mokonzi na pesi mbote na héritier Ibula na pesi mbote na Zini Kumbi na pesi mbote na Jemima Ibele gros bébé de la presse na pesi mbote na Maureen Bola et pourquoi pas na Tinala Chinema na pesi mbote na Myriam Mapoulos mwana bébé à ma vondo donc Myriam Mapula to ya hôtel la bébé na pesi sous ba mbote ya makasi na Zini Kumbi pourquoi pas na Junior Dawa Mobutu hein Junior Dawa Mobutu na pesi mbote lisusu vraiment na double Rolex et pourquoi pas na pesi mbote na Jubek hein Jubek mais ka vraiment ko ça l'effort to kutana mbo ngala lobake lo moi muke manike oyaze longi ya mabe tika boyoko lokola lisoko akoka mani bert rouge suki karawana na maniki na seko ke Karim Mokonzi akinde poto asala ma minene ya danger mida la Taylor bert rouge azonga mida la Taylor bonga maka anima kwakala liste na bino ya ba vilaine ezobima na osala liste ya ba vilaine ba nima kwakala ba Grace Mbizi ba Grace Tembo ba Mida la Taylor be Pave Moro Gugu Gaga nazo ya na osala liste na bino nyonso na redécortiquer ba face na bino ba vilaine wana nazo zwatia osala expertise pona banda ko étaler bino botikela ngata ya ngomonike na banda ko mona na te donc d'ici là nazo zonga borozwa maka mais concentration po ela bango otal sa bango ceux qui mandefu donc to tika ipona robenda kaka kinkala yende ya donc sans Félix Drisha Lako Beret Converse, en tout cas, on est ensemble. Merci vraiment à Jemima Ibele, merci à la chaîne Oyoyo, Congo Victoire Télévision, merci à Big Boss Mokolo chaîne, merci à Yomoro JB Koumalouta Mokolo chaîne. Voilà. Bonne année à JP Koumalouta, na Mamé Sika Baza, Baza Mbokani. Oh là, oh,
boza côté mon son Félix Drichal à quoi un prêtre parmi les prêtres. On a mort à tout bas revara. Ah prêtre on a moni matoso c'est bon na sepeli donc merci na batutu ba reçoit chance ya Rolanda biso bota l'émission yo na yebi ke boza la deux cité. Pour na finir mututé na lobi kaka vérité. Vérité sur ça mututé on est ensemble na pesi mbote na ingénieur Bodo Kibuki na Kinshasa na pesi mbote na ingénieur Kilo Kilap na pesi mbote na VS Ngwela na Al-Qaïda pourquoi pas na Christian Madiadia papa na Mathis Myron bébé VA motema Niclette Adikis donc on est ensemble béret rouge de la presse hier yo béret converse ceux qui ont eu sustain bengangai na ko hésiter pour na Voilà mesdames et messieurs, tout commence bien, finit bien mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Là, j'étais vraiment plaisir. Il y a trop, il y a Royambelabino, Béret Rouge, autrement dit appelé Béret Converse, mesdames et messieurs. Tout propos de cette émission, ça n'engage que mon invité. Vraiment, laissez-moi vraiment remercier mon équipe technique qui travaille au four et au moulin. Merci à toi Guy Soloy pour l'excellence du travail, sans oublier Exaucé ou Simbi Machine na montage. Et merci à toi aussi, notre boss chief. Le grand Petro Dallas, JB Koumalo, tu es un vrai Petro Dallas. Merci pour tous tes soutiens. Merci à toi, mère Lyon depuis Belgique, sans oublier Maman Belgique 2. Merci pour tous tes conseils. Vraiment, Maman Belgique 2, merci pour nos conseils. Maman Liliane, Maman Oyo, Basimi, vraiment la Chine pour nos soutien, pour nos conseils. Sarah Karine, la baronne. Merci vraiment pour tous vos conseils. Toyama qui est ensemble avec Jema Ibele. Ouais, na bossen kopé sa maman Belgique de Mbote et maman Jackie Vegas monté ma papa Freddy Leblanc. C'est maman Belgique de maman Belgique de na PC Mbote Béret Rouge soldat ya Karine Mokonzi et maman Belgique de Moana Bundela Karine Mokonzi et pourquoi pas na maman Jackie monté ma papa Freddy Leblanc et pourquoi pas na ça vraiment ba remerciement na ngai ya makasi vraiment na vie na ngai docteur Roger Kwebi na PC Mbote depuis États-Unis et na PC Mbote vraiment ya mingi na agence ezo memela biso biloko depuis États-Unis tina Kinshasa awawa hein na pesi mbote na vie franco en tout cas nzamba bate la biso yebele on est toujours ensemble. Voilà mesdames et messieurs là allez-y comprendre moi ba dédicace qui Mariara allez-y comprendre donc et ça là toujours bien tout à la fin de l'année faut remercier tous les gens oyo baza toujours pour nous soutenir biso de loin et de près. Merci à toi un monsieur très puissant Ronsard Massamba Bonson je l'insulte un monsieur très puissant Ronsard Massamba Bonson depuis cette babi bientôt Ronsard Massamba qui dans Mboka na eto zo ya mbema boka au fond ensemble avec Gisolo mesdames et messieurs. Merci à toi mon vieux Odilon Mampouya boutique exemple à suivre le bivia raté avant les problèmes mais vers Roya nae après ba fête veto salara net sola qui Odilon Mampouya très puissant. Merci à toi mon vieux Régis qui me fou ya bilé merci Guilhem Mondo contact la Luanda depuis Luanda le bientôt Pékin par rapport à la production de cet artiste avec bien affilé au Orbeta na biso na showbiz. Merci à toi aussi mon vieux Peggy qui a les boss depuis Brésil vieux mon retrait Peggy qui a les boss et merci à toi aussi Laurette Compressor depuis Paris Christelle Beau la femme d'affaires Magali Ouatta depuis Paris pour clore. Merci un monsieur très puissant le grand opérateur économique mon vieux Chico Mabelema mais l'ami personnel de Ferrego la juge de Nias. On se retrouve à la prochaine numéro pour d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur Congo Victoire Télévision. À la prochaine. Balobi gauchité, droitité, Zalawa. Abonnez-vous tous massivement à Congo Victoria. Chaîne Moro ya bien, Olanda politique a bien, Olanda musique a bien. Parole de Rwanda Kaparakumando, Amela Grenade, Oezaba Kinam, Oezaba Chalicer. Abonnez-vous massivement. Ouais, liebaz au kate. Apusana pembena Victoria te. Ça se passe à machin. Attention mauvaise haleine. Check.